Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Kimia, ezala bisika nyonso ozuli bakoya kolanda magazine d'actualité en lingala facile plus 243 ya mokola lule bandi mbote na bino. Vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Afrique australe en mission officielle na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ayamba kilobi eleki na cité ya Union africaine na mokonzi mboka. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Sika Wapi ba échanger ici renforcement, il y a impact, il y a intervention, il y a institution na projet, il y a développement, impact visible sur population. Tangu Abimaki Victor ya kwa Atalisaki Boye. On a discuté de le partenariat entre la Banque mondiale et la RDC. C'est un partenariat qui est en train d'accroître et on a discuté de moyens pour s'assurer que tout le projet que nous sommes en train de financer vraiment va aboutir à des résultats vraiment importants pour le pays. Et Sengeli Boyeba que République démocratique du Congo ils allaient faire face à une situation moko complexe marquée dans les conflits armés imposé na voisin Rwanda via mouvement rebelle M23 et loko ils allaient rendre de fois croissance économique ya mboka fragile situation oyo et ezali pe ko inquiéter makasi bandeko ya Banque mondiale oyo ba réitérer appui na bango na République démocratique du Congo. Juste après, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki administrateur ya parc ya Virunga pe président ya parc ya Garamba esika wapi basololaki na likambu etali batak na ba parc pe terrorisme ya M23 soutenu na Rwanda ba mort ya bagarde pe ba élément mususu oyo ba sécurisaka parc wana. Mais aujourd'hui, les groupes armés Maïmaï essentiellement mènent une guerre non pas contre le M23 mais contre les gardes du parc. Et donc nous devons prendre toutes sortes de mesures visant à sécuriser notre personnel et à prendre aussi des mesures visant à sécuriser les populations riveraines. Et donc nous faisons ça en bonne entente avec les FARDC et nous sommes donc venus expliquer au président les initiatives que nous prenons, présenter au président le programme de centrale électrique que nous construisons de façon à contribuer à l'éradication de la pauvreté dans la région. En réponse, le garant de la nation, Mukwantombolo Fachibeton, a prometaki bango ko s'impliquer personnellement pe kozwa ba mesure ya makasi pona kosilisa situation oyo boinde zalaka. Question l'Assemblée provinciale ya Kinshasa abimaki na silence na ye lobi eleki pona kopesa éclairage sur dossier ya prétendu détournement ya ba prime pe salaire ya ba assistant parlementaire na président ya bureau Godin Poi Papi Empiana atalisaki yango lors ya réunion organisée et longo na ba assistant parlementaire pe ba personnel ya Assemblée provinciale ya Kinshasa. Maintenant tu kopesa bango lumière ya koyebisa bango été Assemblée provinciale et produisera mbongo te. Mbongo tofutaka na biso na bango et witaka na pouvoir central. Na benga ki na réunion autorité ko sala awa comptable na biso ya assemblée. Yem taka na ozo misolo ya assemblée na pouvoir central. Sous-gestionnaire ya crédit ya assemblée. Ya zali représentant ministre budget na niveau national. Pe sa biso ba indication ya mbongo ekoti na ekoti te. Na sengi na comptable na sous-gestionnaire crédit ba pesi bango tableau ya ba mbongo oyo ba na to ba 2019 ti lelo ya ba sanza oyo nanu pouvoir central et pesi bisoté to pesi bango tableau wana ba pesi bango pe tableau ya ba mbongo ba sanza oyo et koti eza na banque Freeland o a Freeland pe nanu e pesi bisoté ngezaka ba assistant parlementaire te ba cabinet na biso nyonso tous les loko banda décembre janvier mars avril ba futama pété ezaka ba assistant parlementaire te alors mbongo wana pe comme biso ate biso a to ça la mbongo oyo komi awa nde to sali plan de trésorerie na président to président comptable pas exécuté bazana doit revendiquer pas na biso mais totali c'est pas on peut comprendre que mbongo eza niveau na biso te na kombo ya ba assistant parlementaire pe ba personnel ya assemblée provinciale ya Kinshasa communication et salamaki boye fandaki na questeur wazalaki représenté
cabinet ya APK a sali biso éclaircissement ya mbongo na biso to bandi ko réclamer abi na biso mbongo ezali mais ça gouvernement central nde muto atindi mbongo te ce qui atindaka yango mbele tozwaka yango lokola ye atindi te moyen pe bango bapesa biso ezalaki te eza na maboko ya président te et puis na maboko ya questeur te juste mbongo ekangamaki na niveau ya gouvernement central nomoni ba document yango et puis tu affirmer bon to sepeli parce que les camions se singaka d'éclaircissement comme ça bango pe bakonzi na biso na bango elongo to bundana to zeleloko moko po to zwa mbongo wana. Ah oui, boyende zalaka éclairage et monani. École supérieure royale cadre ya Malonga pour la formation ya bato bako simba mboka mokolo lobi. Mwana Congo Kinshasa yokelanga eloko oyo lelo formation ya qualité eza na kombo semoko Institut supérieur royal de technique médicale ya Kinshasa ISERTEM en sigle. Jeune finaliste papa maman olingaka koyekola médecine occasion yango yepesameli bino boki mambangu na ISERTEM pour na formation ya solo avec ba personnel hautement qualifié pour awa ezalaka théorie kakate kasi na ISERTEM pratique avec un pack pédologie boya et belé kosala ba inscription na bino na ba faculté lokola sciences infirmière option hospitalière technique de laboratoire sage-femme accoucheuse bokanisi esili te ISERTEM azali kwasire esika ya kitoko po na ba stage na bino pe ba bongiseli bino bibliothèque moderne po na kotanga na ba condition neti kaka na mikili ya poto otangi au défendre pe osilisi formation na yo sans problème ba famille pe société ba sepeli alongi na ye. Pour notre inscription, ba porte ISERTEM etikali polele ko banda lundi kino vendredi de 7h à 17h, pe samedi de 7h à 14h. ISERTEM kin ezwami na numéro 4774 avenue Bobozo na Mandrandel na Kingabwa, commune ya limité référence rond-point TP. Tala tolo balisusu nini batindi kakangomba te ISERTEM mbatambuta ya institut supérieur ya ba technique médicale epe sazuwa te ekeyo oui. Opposant congolais Franck Diongo a kangamaki lobby l'équipe plus précisément mokolo ya mardi 20 juin à Kinshasa capitale et République démocratique du Congo. En effet, président ya parti politique mouvement lumumbiste progressiste MLP en sigle azalaki interpellé na bazom armé en uniforme na croisement baveni Kabinda Pewilleri. Juste après arrestation na ye bagarde du corps pe chauffeur na ye ba pesaki version na bango. Ngai nazali garde corps ya honorable Franck Diongo ngai oyo bakanga biso à l'époque ya Kabila tukutaka ni prison ngande na tambolaka na ye na baninga nanga oyo to uti matanga ya papa docteur Kabamba oyo azalaki ancien IDPS to komikuna na matanga honorable Franck Diongo akepe apesi fleur alors honorable Franck Diongo asilisi akei to bandi ko kende là to bandi ko kende to komi justement côté ya triomphal. Tu es comme on a ba JR wana oyo bakanga kabiso à l'époque ya Kabila ba JR wana oyo bakanga kabiso to moni bango bako landa mouvement na biso to bando ke to biso honorable to moni bato bako landa biso honorable habité na enseignement to beta na tour total so la to tourner les to tourner bango pe ba tourner to bando to songi sous triomphal pour ça bi bon to ko ta triomphal to mo la bako landa mouvement na biso là to tourner to bando ya to kotisko Willeri to bandi ko yana Willeri to moni sikoyo make bako yana ndenge ya mabe to moni jeep ya la police na mona ki Colonel Ongange na ko ba bien na moni Colonel Ongange o ya King Este alaki en tenue civile na moni capitaine mo batambula kana na moni ba lieutenant na moni ba soldat en tenue. Alors là to komi siko justement côté ya Kabinda jeep à la police e ou bakangi capitaine là a tourné boso a tie baboko boy moi ba tuto leka ezate ba sekle ba mo mutuka ba lobi boy bino no soboza na kati bokita mais ya kitate nga oh mais to sali nini bo ya kitate honorable Franck alobi nga na ko kitate na ko kita
population mona les honorable akiti population moni bango na bango basola mais nani bokiti c'est bon son sexe boy toyito to honorable fond de bibo tomboka te bozala kimia na tuni bango asali nini boke na biso wapi alors ba bazongise comme le roi Roswana et comme une discussion ba kena ba tu biso misa bato nyoso batiki biso yo bilo bokende te no botikala ba tu chauffeur ba betie mbata ba tu chauffeur bazongise na sima allez ba tu capitaine na tu mutuka démarrer ba ke na honorable chauffeur peut to moni aye nga chauffeur honorable Frank Diongo bon minga lo ba te ba collègue tout ya ba lo déjà bon après to ba kangi biso nga na kitina zonga me bon JM a tenu civil abitinga batambo nga singa kota capitaine lieutenant ya anteni ya police ya singa kota to kene ti na ipe crime komi na kada mutu honorable tuni bango na sali nini bozo ba leki nanga bo speaker na sali nini bozo manga bo sans mandat sa nini o komanda président makambo ya biso teza likolo o ba bisika ngona tito comme na ipe crime to koti bakina bureau mo assez to ko vandi batu honorable vandi za bien qui me disait Zali, on aura bien ça bien avant n'angai, tu vends, tu nous solo là. On aura battu bango abi, bon, à tout bango, à l'étina tout ni bon, pour mini bokangelingai. Asi mkonzi, ngana pour mité, Zali kwa likolo. Colonel moi, Zali kwa kufoye mo colonel. Mais asi bango, oh tout le monde a tiré bali bana bata bagie. Ndia mi maman ali. Conseil de bana, tout le monde bana, car moi noir, et blindé beza, bah il est temps bas suite à président marque wana. Parce que noir, ils a fumé. Ford honorable ko matanga na mataboy type moite wa kosi ya kakibo esinga atinga maboko boy ndi ba kosi honorable bakina e destination wana nde ebité kasi sengeli ko signaler que lors ya arrestation na ye lors ya fouille ya jeep na ye ba service ya sécurité ba retrouva ki arme à fait moko na coffre arrière ya jeep na ye en rapport na yango document moko ezali ko circuler na ba réseaux sociaux démontrant autorisation to permis ya port d'armes à feu signé en date ya le 6 février 2023 na kombo ya Frank Diongo na ancien ministre intérieur puis décentralisation et affaires coutumières Daniel Asselo affaire ezali déjà na maboko ya l'état donc dossier à suivre. Bonjour. Bobandai koya wa bomo na ngai Président ya armée des bâtisseurs tshisekedi ABT en sigle, Fils Mukoko apesaki opinion na ye, lobby eleki sur quelques sujets d'actualité politique na République démocratique du Congo. Au cours et entretien na ye na ba professionnel ya média, le gardien du temple ya UDPS indiqua que secrétaire général ya UDPS Augustin Kabuya azali vrai rassembleur, ya ba vrai fils idéologique ya fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba. D'après Fils Mukoko, congrès ya parti Union pour la démocratie et le progrès social et kosala mate parce que IDPS ezali na candidat semoko na ba élection présidentielle ezali koya ape candidat yango ezali obele son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton Mukwantombolo d'Afrique. Kasi sans hésiter le gardien du temple azalaki contre ministre Pius Mabwilu oyo alobelaki ye ba propos moko asepelaki nango te. Le ministre Pius Mabwilu, je ne sais pas si c'était une manière de se moquer de moi. Azotu nanga ndenge nini Maman Olive. Je dis bien, le ministre Pius Mabwilu azotu nanga ndenge nini Maman Olive. Na monkeri. Bobandai koya wa bomo na ngai na otambola na beki. Mais le boye naza sans béquille. C'est grâce à Maman Olive. Il fallait que katanga le colonna de la Pius Mabwilu pour memanga et pas ba tradi praticien ba kulu kangatoni. C'est que Maman Olive a sali que na koka koniata en attendant zonga ba ke longolanga bi bende. Je l'ai dit et je continuerai à le dire même sur Batienga Mundu qui même Nzambe et ça leur plaisir. Monsieur le ministre, Nganazao Babenga un yokapa. C'est-à-dire dans un certain moment na yo karaté. J'ai des
nazo s'adresser na excellence nyonso na respectaka. C'est respecter net Nicolas Kazadi Beme Bondi net ba ministre tout ba se respectaka. Ba Didier Moudimbu ba Antoine Sambande ba se respectaka. De l'autre côté, Fils Moukoko a promettre qu'on dévoilait face à certains politiciens malhonnêtes. Dossier à suivre. Aux ministres, moi je suis capable de diminuer vraiment pas. La personne mise en garde. Cyber Café Atlantis, pré-enregistrement, est toujours en cours. Tikato Sidenebinoke. En octobre, Awa développé proprement dit Tezali Kobanda. Reportage. Angola il faut la drapeau et on a le colo. Il mon monument, azali na bino na Congo, abetaki na Atlantis, azui visa Atlantis, azui green card na Atlantis. Lelo nationalité yango. Green card ke ngo mama oyo. Donc, plus de kuna pondu. Kaka hamburger. Babi kaka McDo. McDo kaka. Babi kaka McDo. Nango sina selfie na bango. On saki. Désolé. Oh, poste. Non, c'est fini. Oh, qui colle était. Les arabes pas plage na banque. Sinon tu vas y avoir du canard bon. Tu vas le mettre. C'est fait ma casse. C'est fait ma casse donc. Puis dans votre côté à te Atlantis. Voilà, toujours. Le 6 mai 2023, Ngonga et Belemina Kinshasa, Pembo Kilimobimba et Paywapi, et Kei et Zongi Feti na Feti, Naba Cyber Atlantis Nyon sur la République démocratique du Congo, Angola, Tina Congo Brazzaville. Obetaki deve loterie na yo ozwi pe ba résultat positif kima na lomba union so pour le bénéficier na 100% ya prise en charge na ba société Atlantis SRL pour na ba démarche billet d'avion. Imaginez tine sika ko vanda na États-Unis d'Amérique sans makelele sans malanda pour na Atlantis eza likambo ya easy na easy. Cyber Atlantis toujours en mode avion, jouer, gagner, peut voyager. Mon compte code de déverrouillage masolo et deve loterie ayebisi bino boye kobanda le 20 mai kino le 30 septembre 2023 toza déjà na système ya préenregistrement afin ya koélaborer super qualité ya photo 50/50 format américain, super identification pour na bandeko bazalaka na occupation ebele na période ya deve loterie. Atlantis en mode avion, c'est-à-dire jouer, gagner et voyager. Ce sera les trois types de masolo pour les Atlantis en mode avion. Et bongo masolo ya visa d'études pour tourisme na visite médicale koloba kutu te. Ba porte ya ba Cyber Atlantis ezali polele mikolo nyonso kobanda 8h kino 18h. Pour na plus de précision okoki kobenga ba numéro ezali affiché. To pe okoki koleka na ba adresse ya Atlantis nyonso. Cyber Atlantis easy na easy. Cyber Atlantis mode avion toujours. Ekeyo! Oui! Moi États-Unis, pardon. Aigle. 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 Asota va niveau. Asota va niveau. Aigle. Est-ce kayo hein? Mama green card silly. Green card silly. Aigle. Américaine makasi. Asota va niveau. Voir makasi donc on ta makasi. Tiba zwaka. O betra nani? O gagner. Tiba gagner. Tiba ça la rappel d'interview. Tiba yé ko la rappel bangla refana. Oh, ta ya. Ta. Aigle, passo et qui est le dieu de ma vie.
Passeport eki ezongi. Passeport eki ezongi. Eki ezongi. Eki ezongi aya. Passeport eki ezongi. Tension ezalaki makasi na tongo ya lobi eleki na une partie ya ville ya Kalemi. Ezalaki bongo suite ya conflit foncier opposant pasteur ya église moko pe propriétaire ya lupango oyo batonga église. Selon information tozui sur place, lupango oyo basambelaka yango po église esomba yango à l'insu ya kolo lupango soki pe nani atekela bango kolo lupango ayebite. Mais après kosamba bapesi kolo lupango raison tangu la police eyaki pona kolongola batu église awa botala makambo lekaki neti kaka bozalaki. Moi vous piquez. Nous sommes là, venez. Allez-y, venez. À bout portant, des balles réelles. Des balles réelles, venez. Venez. Les balles réelles. Les balles réelles, venez. Venez. Les balles réelles, venez. Venez. Ouais, venez. Il faut tuer, venez. Venez, les balles réelles. Ouais. Ok. Venez tuer. Venez tuer. Venez. Ok. Ok, tue. Ok, tue. Ah oui, tambola na mokili, omona makambo. Dossier à suivre. C'est quoi avec moi? Venez. Cité d'ambiance, charge couloir Kimbuta, aéroport bar, et pas PDG Oniva et Indaramame. Eyindie na Kinshasa et Indakamabe, temple de l'ambiance ya Tchangu, aéroport bar Kimbuta, cadre idéal pour na ba divertissement na bino, pe pour na ba détente kitoko, na conseiller bino aéroport bar Kimbuta. Oh mais la moi kopo ya malili avec vitrine bien équipée na ba DJ professionnel pour na komema bino na ambiance moko électrique. Et bongo ba installation hygiénique, zéro infection. Et senga kande boye ozo melane siga ya kitoko pe sécurité. PDG Oniva charge ya Kimbuta lobby aéroport bar Kimbuta saute mouton vitesse ya TGV ba voisin ba kozwa vaccin pour troisième vague eza makasi deux fois te otie libaya tolambeli yango. Donc désormais ezala pona ba manifestation na bino nyonso espace réservé ezali. Outi mikili ya poto ozalaka na Kinshasa oyokaka boulevard Kimbuta na sango boye malamu na aéroport bar Kimbuta. Posoki oyaka Kimbuta okota aéroport bar te seke nanu okoma Kimbuta te. Nani akoloba lisusu? Aéroport bar Kimbuta Mbatambuta. Hey Kejo. Piston Mayele.
le but exceptionnel de l'homme en forme. Ah oui, après victoire spectaculaire, il y a Léopard de la République démocratique du Congo face à la sélection gabonaise au week-end et qui en match comptant pour la 5e journée. Il y a l'éliminatoire, il y a Coupe d'Afrique des Nations, il y a football Cannes Côte d'Ivoire 2023. Chef de l'État, il y a République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton Mou Kantombolo d'Afrique, Ayambaki Lobi Eleki, na cité Union africaine, délégation il y a Léopard, il y a République démocratique du Congo, Mou Kantombolo a encouragé Kibango pour la suite de la compétition, tout en promettant présence naïe na stade lors il y a match il y a 6e journée dans le mois de septembre face à Soudan. Merci, vous méritez vraiment des félicitations. Natournaye, ministre des Sports, Atalisaki, qui geste au président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Assali, est touché par joueur Makassi. Le président de la République, qui est le garant de la nation, voulait remercier de vive voix les léopards qui ont mouillé le maillot pour que nous puissions retrouver la compétition et susciter les espoirs pour la prochaine qualification. Donc l'engagement est total de la part du gouvernement de la République et c'est pour ça que le président a organisé cette manifestation pour honorer nos fauves et pour remercier le peuple congolais qui s'est mobilisé derrière notre équipe. Et comme le président fait toujours de bonnes choses, il a doté une prime spéciale à l'équipe, au staff et aux dirigeants. Et cela a été vraiment apprécié à sa juste valeur. Tangu Azwaki Maloba, capitaine Yaba Léopard, Chancel Mbemba, Atalisaki Boye. Tout ce qui m'a papa Bengi Bisso, à mon Bisso, parce qu'à promettre Bisso, il fallait à mon Bisso après match. Bitumeze Makas, mais Nzamba facilité Bisso de gagner. Tu es comme on a papa. Après, papa Solina, coach, pour un projet, après, pour un match final ah oui, Boyende Zalaka, papa Azalaka Ndeboye, Fachi Beton, Wumela, RDC et Loko Yamakasi. Keyo. Nani alingi ekosela phénomène makambo congolais mutema zu eleki mutema mabe eleki wera nsondo yangia mamakanda lobi embadi ezali nango luvuno. Salut ba fanatique ya clan Wenge. Ngina longo la confusion ezoleka na ba réseaux sociaux par rapport ya événement au babiso azozela ya fait rigola na stade de Martyr. Nga d'abord na kosengelo komona tous les fanatiques ya clan Wenge. Pour que l'événement est un fait de quoi. Mokende quoi pour y faire na bien. Eza pour la culture à moka pour la pouvoir culture à Congo. En tout cas bolongo la confusion vous en que ngai ou raison que ça soit ba collègue na ngai to koki ko boycotter concert à faire rigola jamais de la vie. Nga surtout bana ba uta na kata ndako na oza la contre bangote que ça soit des problèmes. Natala ka lobby, natala ka relève. Alors bolongo na mutu na bino. Ngana misano ko appuyer l'artiste congolais depuis très longtemps et puis mon ennemi nanga wera ezaka artiste congolais dans la ligne réseaux sociaux bolongo la image wana alors moni boyibi bino moko journée nationale du poisson ezalaka chaque année na vande kaka moi ça fait 5 mois ba contactanga na boya ko sala publicité na on a bino na za les jours ezala ngo fête auto ko fêter na ba pêcheur, tout le monde ici, na ba musicien, et ça a 1 heure du temps. Ce que si Abou n'a pas parlé, ce temps peu que ça là, na la personne n'a pas encourager notre jeune frère. Mais dans mon niveau, le mot c'est l'ango boule, bon créer ba fiche. Non, ils ont raté. Ou era jamais azalaka ennemi ya bana ya bota. Na la moti. Bon longo la on a saigné na bin. Clan Wenge, événement ils ont moko, il y a ça des martyrs à faire de appuyer. Alors polémique on a maillot, wow, soit. Donc rendez-vous le 24 Oyo na stade des martyrs de la Pentecôte avec Jésus de Nyon Sofé Rigola les padres. Keyo. Y'a
kita ba balko mabele na préféra bino édition mokolo lelo et komi nasu. Kasi botika to souhaiter joyeux anniversaire na Christiani Isia Botofe Mbotama ela moke du bonheur ezali koyinda mabeto ezali kolia tozali komela champagne mokolo lelo avec impact pe idéologie. Profitez bien na mokolo na yo, que du bonheur. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.